Bana Congo bako sabino te bolingo oyo ba mama bazalaka nango po na ekolo na biso eza monene. Ba mama ya IDPS bazo lembate bazo koba kaka kopesa na ba makanisi pour le bon développement ya parti pe ya ekolo mobimba. Na yango Mama Denis Lupetu oyo azali cadre ya IDPS asangisi ba mama pour ba réfléchir sur des questions du jour. Na kati wana a conscientiser ba mama pour ya changement ya constitution. Nyonso ebandaki na losambo. Ensuite, une petite exhortation d'un passage biblique. Na sima yemoko Mama Denis Lupetu atalisi ba mama tina ya ko changer constitution. Boyo kaye ndenga betaki loseba. Mabe oyo fandi peza na kati ya parti na kati na mboka na biso esengeli na ngoyi ya molimo santozo na solution. Boite ba mama. Yango to réfléchir to lobi esengeli parti na biso ezonga ndenge zalaka. Amen. Bopese ki makanisi ya kitoko eto ebie ke tozo koba na ba réflexion na biso. Ya lelo to kobakisa likambo oyo ezali koluka ba eluki agitation, incompréhension, balingi basala neti motif ya conflit ezali likambo ya constitution. Constitution ezali mobeko oyo kambaka mboka. Biso ya IDPS depuis 2006. Tango constitution oyo babimisaki yango bobo sana teke to bandaka bitumba pona kolobete constitution ezali malamu te. Kutu to pesaka yango kombo certificat de décès ya RDC. Amen. Tolbi bato basali makambo yo balingi mboka te balingi peuple te. Totanya ngo tomoni ke constitution oyo ezali ko sécuriser mboka na biso te, ebe ko sécuriser peuple te. Mais ezali ko sécuriser ba individu mal intentionné. Biso nyonso tokotia maloba na constitution oyo biso moko. Tolingi toloma na boumbu ya bato. Zambe akelaki biso libre. Amen. Esengeli tozala réellement libre. Amen. Ezali kambo ya koswana te, ezali kambo ya komaîtriser histoire ya Congo. Congo ebandaki Congo comme Zaire comme Congo nanu tomona te chef de l'état na mandat. Basala ka mission na bango. Evaneke kasabu babandi 60 na 65 Mobutu azui. Mobutu ayeko koma na muti. Na 7. Mobutu afani na 32 ans. Kabila Loraye asali 3 ans. Est-ce que mandat ya kutazali ezalaki ya 3 ans déjà? Mwana yeko ya Joseph 18 ans. Balobaki na yasala 18 ans. Félix Paye. Potika sala tana ye. Yako penza mbako lobeno Félix Sukawa. Yako suka na ye. Motuté a koko résister na volonté ya Nzambe. Nasima Mama Marie Tumbanzenza a apesi différence entre hommes politiques oyo azali na vision pour Namboka peuple. Par contre, les politiciens bango batala kaka mabumu na bango boyo kaye. Ngana to la différence monene entre homme politique na politicien. Ba politicien de oyo boyebi. Oyo basalaka basali ba stratégie, basali ba zinga, je ne sais pas comment l'appeler. Pour na vision na bango ezali nini poche na bango.
ba homme politique lokola Mandela oya pardonner mutu aza ko faire vivre ye likamba modèle wana baza ba homme politique baza na vision na bango ezali nini basi ba fixer vision na bango bazo kende na vision wana pour le peuple. Le peuple d'abord, vieux Tshisekedi, Andima qui va pas signer surtout pour le peuple congolais. Pas pour sa femme, pas pour ses enfants, mais pour le peuple congolais. Ils sont surtout d'ailleurs, moi Mikolo, moi Mikolo, to bossa na bana, to kende ko bunda bitumba, to sepela, to pona, méthodologie na biso ya combat, to yeba que méthodologie na biso ya combat ezali mourir à soi-même. Mama Rose Boyota yepe atikalaki si matin atalisi polele na quelques points ya article nini oyo ezo bloqué bon fonctionnement ya mboka pe asengi na ba mama basangana na ba commission po babimisa ba makanisi oyo ekopesama na ba grande commission na 2025 oyo président akosala bolanda ye bozali koyela awa bozoya kotambola kobeta lisolo te bozoya songi te kasi bozoya mission ya kobunda mpona kolongola baninga na kati ya pasi toyoki mateya wana ezala lokola nzela oyo ekotambwisa biso na kati ya objectif oyo tozali nango en tant que mama na kati ya esika tozali ya parti na biso ba mama ye likambo oyo tozoloba awa ezali likambo ya motuya likambo ya changement to révision ya constitution changement ya constitution elingi koloba nini toza na constitution ya 2006 tolobi te baarticle nyonso to na kati eza mabe eza malamu te eza kopesa biso nzela biso RDC totambola malamu te esengeli tolongola yango tobandela ya sika oyo ekopesa biso nzela te mokonzi na biso ya mboka atambusa ndenge esengeli yango wana babengi changement ya constitution tozoyoka mpe pembeni balobi révision ya constitution esengeli toyeba bavocable wana changement na révision elobi nini révision elingi koloba na kati ya constitution na biso toza nango ya 2006 eza na baarticle mosusu na kati kuna oyo eza kotia mitambo na président eza kopekisa ye asimba makambo etambola ndenge esengeli lokola nini na kati kuna omonaki awa na 2023 tokendeki na baélection et président azalaki élu à la majorité suprême na 95% président azalaki élu mais toya kotala ndenge ni gouvernement ebimi nsima ya 6 mois mpona nini mikakatano ndenge wana parce que na kati ya constitution na biso eza na bilembo baarticle mosusu oyo eza kopesa ye nzela te anommer facilement gouvernement il y aura des commissions bacommission to bana kopesa na makanisi tolingi nini échanger na kati ya constitution na biso oyo tomoni ke ezotambola malamu te esengeli na kati ya bacommission tokosala awa to mpona bamama juriste to mpona bamama politologue to mpona bamama économiste parce que na kati ya constitution politique ezali économie ezali jurisme ezali justice ezali kuna basecteur nyonso to ya vie ezali na kati mpe nazali na eliki ate biso bamama esika tozali awa bamama wana mpe baza kati na biso tokosala bakomission topesa na mayele topimisa kati na biso eloko nini tolingi bachange ntango oyo président kotia commission na ye en place na janvier bamama oyo ya biso oyo tozolengelaki baarticle na biso oyo tolingi te tobongola tokokende kopesa makanisi na kati ya grande commission wana mpo bayeba te biso mpe bamama tozali tolingi nini exactement mpo tokotika kaka bapapa te otala mokili bapapa bazotambusa bozomona bapapa bazali libumu na ye papa azali poche na ye mais le peuple d'abord eza lisusu na makanisi na bango te otala ndenge nini tokomi sikoyo baoso bazalaki ba PPRD ba FCC bayenga mpona biso
baye na makanisi na bango ba misusu baye pona kotia mitambo na président na biso ba misusu baye pona kowola bomengo na bango. Alors biso ba mama oyo tozali toyebi te tozali ba mama ya parti tozali ba mama oyo tozali ba mama sage tozali ba mama Deborah esengeli to banda kososola ngonga ya ngoyo toluka article nini oyo eza kotia mitambo pona pouvoir na biso article nini oyo ezotambwisa biso malamu te to banda deja koluka ndenge nini tokopesa yango na la grande commission oyo ekoya na 2025 ba mama Deborah ntango commission wana ekozala tozanga te toya pode ekosalisa biso. Ata kutu azalaka na libanda ya mboka nani wana mama Nelchi Makinda bolingo na ye po na ekolo ezalaka kaka monene na maloba na ye atindi ba mama bazwa connaissance ya constitution po bayeba esika ba faille ezali oyo ezosenga changement tolanda. Ba annonsaki biso ke Congo ekufi na 2006 tango babimiseli biso constitution ezalaki attestation ya décès tango baye bapesi yo constitution oyo eza attestation ya décès ndenge yo ovandi wana soki baye bapesi yo attestation ya décès bayebisi yo Lufungula Mwamba akufi yo kondima olobo eza yanga te nga na ye makambo te oyo yanga aza na bomoi okimi mbango te oluka place ya sali. C'est ce qui s'est passé en 2006 tango bapesaki biso attestation ya décès biso toboyaki yango tolobaki ya biso akufi te oyo bozolinga boteka wana eza ya biso te na yango mokonzi ya mboka aza na posa na yo mama. Amen. Changement ekosalama nde tozoloba ngo na monoko boye te bisika nyonso ezwami biso il faut tolobela yango. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tango yebite oyebite. Buku wana il faut koyeba nini eza na kati. Pe nini ezosala ke tolobake ba changer. Makambo eza na kati il faut toyeba yango. Bokanisi esili Tintin mama Micheline yepe azanga ki malubate ya koyebisa ba mama boyoka ye. Parce que Nicolas et Batobaso le la constitution. Na kendake pa ya papa 2008. Na dit papa na zo bondela. Na moi na ça devant le palais du peuple. J'ai vu la main de l'Éternel et Kangi et c'est le palais du peuple avec 3 cadenas. J'ai dit mon Seigneur, pourquoi tu as fermé le palais du peuple alors qu'il y a les élites de Dieu là-dedans? Il a dit ma fille, rien de bon qui sera voté comme loi dont mon peuple sera le bénéficiaire. Amen. J'ai scellé ce parlement jusqu'au jour de mon serviteur. Dans la Bible, Deutéronome, Nombre, Lévitique, il y a tout. J'ai été le seul, l'Éternel a promulgué la constitution pour mon peuple. C'est ce qui protège Israël jusqu'au jour. Au temps de mon serviteur. Et rien de bon qui sera voté comme loi dont mon peuple sera bénéficiaire. On a la carte. Pour voter, alors pour protéger, bien. C'est pourquoi je suis venu sceller. Rien de bon ne sortira de là. Parce qu'ils ne m'ont pas honoré. Comment quand ils voteront de loi pour honorer mon peuple, c'est là qu'on honorer Ganzam et n'a aussi au temps de mon serviteur. Si on a tenu un serviteur, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous voyez. À cette époque-là, vous prendrez Deutéronome, Lévitique, Nombre, avec des hommes que moi-même j'ai déjà préparés pour sa constitution à ce cas pour mon peuple. Amen. Dès qu'on a il y aura révision ou changement. C'était 2008. Révision la Kenya poso solo na papa boy malato abana kanga photo ya telemi akende papa ebisa azo ebisa na chuba batuka. Habite papa njumu ko mara de maman Micheline. C'est pour vous dire que c'est le temps. Oh biso il faut tofika mettre constituer ça la mandenge nini va changer yango. C'est le temps de Dieu. Et dans le temps de mon serviteur, Félix, c'est mon serviteur. Avec moi, l'Éternel, je le prie cru. À cause de son cœur. Et ne les juge pas.
Et on attend les temps favorables. Pour le changement, il y a la constitution, il y a Ngoé. Quand ça a besoin d'un discours à politicien, c'est parce que je ne suis pas politicien. Nazo kawan tamba solo ba. Et ko sale manango. Ba prophète manango va sakola et ko simba. Bana Congo hawa ba mama batelemi pe basangani pona ko réfléchir sur le bon fonctionnement ya parti pe ya mboka bondi melangai oyo elobi ba mama elobi nzambe.